Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Mbote, mbote, mbote peuple congolais. Et si nous sommes des Congolais aux Ouami, Nzamba bengi yo kolanda message oyo. Kolo apambola yo peuple congolais. Kolo apambola yo mwana nyonso ya mboka Congo. Message moko epesa meli à partir à Europe. Tozo pesa ngo na congolais nyonso place aux Ouami landa message oyo. Et concerné congolais nyonso. Ezali pona délivrance ya peuple congolais. Ezali pona délivrance ya mabele o ya Congo. Yango tozo benga peuple congolais pa yo Ouami landa message na bokebi penza pe otosa o pratiquer o nzamba lobi na biso. Debout, debout, debout peuple congolais. Unissons-nous dans l'amour, dans la force. Peuple congolais longtemps courbé, longtemps souffert. Il est temps maintenant que le peuple congolais ait l'éma et soit liberté. Il est temps maintenant que le peuple congolais ait l'éma et kangolama. Mabele oyo Congo zani mabele nzambe ya pesi biso. Tozana droit ya ko sepela na mabele oyo. Tozana droit ya ko vivre na paix na mboka na biso. Yangwana sans plus tarder, ezana ndeko moko nzamba pesi message pour na Congo. Ezana ndeko moko nzamba pesi message na ndenge ni Congolais akosala po mabele na biso ezala libéré. Yangwana yoka. Yangwana yoka ndeko. Mboka na biso Congo ebongeza na liberté. Ebongi ba to libéré yango biso moko. Mutu moko te akoya ko libérer mboka Congo soki Congolais atelemité. Nzamba pambola yo, vraiment naza en direct, nandeko oyo nzamba lobe na butu na lelo. Bien aimé message eza fort. Nazo benga ndeko wana, et pas yo zali landan message oyo. Tango nyonso, ozo yoka message yokisa yango na ndeko mususu. Yokisa yango na ndeko mususu, panza yango na YouTube, panza yango na Facebook, yokisa bato. Nazo benga ndeko, oyoka message. Oh nini nzamba lobi. Allô? Oui, allô. Shalom, shalom ndeko. Shalom maman. Ndeko nazali awa na ligne. Oh. Na lingi oloba oyo nini nzambe tata atalisi yo po na libota ya Congo. Po bana Congo bafungwama. Peuple congolais ekangwama. Mabele ya peuple congolais et longwa na maboko ya banguna longtemps souffert. Hymne national oto yembaka ya Congo. Tango to yemba ngo to yebaka teke na kati ya hymne national nzamba loba na biso pona tina ya kokanga mo ya mboka. Peuple congolais debout debout longtemps courbé. Il est temps maintenant peuple congolais a longwa na kogumbama a telema tout droit. Mamoza na ligne soko ko pesa biso message o nzamba pesi yo. Bakisi na mbote na bana nzambe nyonso to na bote ya lelo na pesa o nzamba talisi na pona mboka Congo nalalaki nazolota nditi ndoto na kufi mais nazomona ki corps na nga tenit na libanda corps na nga baolakisa nga mwana moka moke mais kosutuka na ndoto na bangi osala badéclaration bangi oprier na okufa te il faut namona génération nyonso to ya ngai na kufanda na fandi na lota na mbeto na moni eloko ete banga na litoi loba na peuple congolais na nuit ya le 19 na 0 heure bazwa mabele ya Congo peuple nyonso to azwa mabele ya Congo akota na kati ya ndako na ye afukama aadore ngai nzambe aadore ngai nzambe aadore ngai nzambe bosinga te boyiba te boyebeloko te bosala déclaration ya journée oyo ya le 19 bosenga nga merci po nga moto naponelaki bino na choisisaki président na bino Kabila mpe ajuraki devant peuple e na nkombo na nga nzambe ke ane na ye ya le 19 date ya le 19 atiki boadore ngai na maloba oyo ye moko alobaki eza na pasteur moko te oyo aza na kati na ngai na pasteur nyonso to bakimi ngai
bazolo baliloba nanga te ba homme politicien nyonso moto moko te mama na kaka yo mukie tango azolo ba pasteur ya Congo bien monde entier avec pasteur congolais amen pasteur congolais moko te aza na kati na ye to soki balingaki le 19 zinaki dans la pasteur mosusu banya basala journée ya louange le 19 wana azomona mutazo bouger te c'est pour cela peuple congolais ye moko azwa mabele ya Congo afuka ma famille na famille ba adorer ye ba adorer basala ba déclaration pour na mboka na ye ba finga te ba yiba te aza nzambe erekoki ba homme politicien nyonso to eza na homme politicien moko te azobunda na parole biblique nde Moïse abundelaki mboka na ye Tshisekedi aza nzambe te ye kolo Congo boti bakotia motema na Tshisekedi aza nzambe te ye nde kolo Congo ye nde kolo Congo ye nani ye nzambe ye nzambe ye nde kolo Congo Tshisekedi aza nzambe te amen banda Tshisekedi aza pouvoir ayoka mkono moko te Tshisekedi aloba parole moko oyo atika na kati ya Bible na ye mpona peuple congolais peuple apesi Tshisekedi confiance journée morte Tshisekedi ata mokolo moko te aloba teke ata baempêche biso tobima te mais journée ya lelo moto na moto afongola Bible mpe adore ngai adore nzambe Tshisekedi abimisaka kaka makila alobi na ye oyo bana Tshisekedi makila wana ekiganga na génération na ye nazalaki ya kolenga nakokaki te na butu wana esaki nga ndeti émotion surtout oyo ya mabele ke peuple congolais azwa mabele afukama adore na 0 heure le 19 décembre aza nzambe yango kaka oyo na ngai napesaka message oyo nzambe apesi nga na butu ya lelo mpo na journée ya le 19 donc oyo aza mato ya koyoka ayoki oyo aza motema kondima andimi parceke eza nga te na lobi eza nzambe mutakulobi mpo nayebi te nakozwa na ide kutu teke tozwa zelo ya Congo tofukama to adore nzambe donc nakutu nazalaki na ide wana te mais alobi ke to adore ye le 19 moto ayiba te moto afinga te na moto wana moto nzambe apambola yo ntango nalandaki na introduction na yo eloko esali yo pasi makasi oyo ebangisi yo mpo oloba mpo omoni liwa na yo na ndoto yango esaliki fo oloba kaka amen amen yango nde mite ebangisi nga nabangi kokufa soki nalobi te ta mosusu eya kokomela nga danger mpo na peuple donc surtout mpo na bapaster na bahomme politicien donc bazala vraiment prudent mpo nzambe aza na kanda na bango bazopunda selon ye bazopunda na sagesse na bango ni na sagesse ya nzambe azomona moko na bango te azotelema aloba ata parole moko ya bible oyo ekoki kotombola peuple congolais surtout mpo na Tshisekedi ke peuple azoyoka ye mais ata un jour moko te alobaki to adore nzambe bete tofukama tosambela aire boye mpo topresente mboka nso na maboko ya nzambe te ye kaka bobima makili etanga akotuna ye un jour. Merci maman. Nzamba pambola yo. Nazan intervention ande ko mususu pa ko intervenir. Maman Nzamba pambola yo. Moi je pense que peuple congolais place aux ouami. Ozoyo ka message oyo. Nazan moko ya basali na Nzambe. Naza convaincu na message oyo Bible lobi na ndeko lobi na biso. Bible lobi na biso peuple oyo eza na révélation teza peuple sans frein. Donc tant aux révélations faut comprendre nini oyo nzamba lingi pour le peuple congolais. En tout cas peuple congolais to sali ba mouvement ebele. To sali ba pillage. Nzambe a telemeli peuple congolais na côté na ye. Alobi peuple congolais ko piller te, ko finga te, ko yiba te. Butu ya le 19, donc to loba le 18 na minuit. Poto koma na 1h du matin à le 19. Peuple congolais se pas yo zwa minanda kuna yo. Zwa mabele ya Congo banda ko bondela. Banda ko talisa nzambe mabele oya pesa na biso.
banda kotalisa nzambe loba na yeke nzambe yo muto ndimaki nga nazala congolais nzambe yo muto sala ngai na mabele oyo ya Congo nyonso eza na Congo oyo nzambe naza na droit ya ko vivre na Congo naza na droit ya kolia biloko ya Congo naza na droit ya kozala na kimia na Congo peuple congolais yoka malobo ko présenter nzambe ko finga te ko buka eloko te ko tangisa makila te nazo benga ba soldat congolais mutu nyonso ayoka message oyo soldat moko te ya Congo atombola munduki mukolo wana boma mutu makila ekotanga te na journée le 19 nzambe na lola ko justifier peuple congolais yango wana tokotanga maloba na nzambe pona nyonso ebimi il faut ezala accompagné par la parole de Dieu ndeko na tiki yo nzamba pambola yo apambola pepino bana nzambe amen na pamboli nzambe koyoka ndeko makambo minene oyo nzamba lobi oyo ezali ainsi dit l'Éternel tana yoki message etant que oyo ayokaka nzambe nazo confirmer message outi epai na tata tango ekoki ete congolais abima na boumbu tango ekoki ete congolais akangwama boyebi nzambe tango ayokaki kolela ya bana Israël balelaki mingi nzambe atindaki Moïse message au considérant lokola Moïse akiti po message ya nzambe memaka kimia message ya nzambe memaka mayele koyoka ndeko mwasi ya liboso message nzambe azopekisa koyiba nzambe azopekisa kofinga nzambe azopekisa makile etanga donc osomona ke nzambe na message moko akimia po nzambe ayebi ete ata yo fingi te ata yo beti te ata yo yibi te l'Éternel est l'Éternel Dieu quand il s'élève azana makoki ya kotelemisa ba trompette na lola po ebenga na monguna nzamba azana makoki ya kotelemisa mupepe elongola mabeno soza na mboka Congo yango wana ndeko nanga landa oyo nzamba lobi na yo yo kozwa place nzambe te mais sala oyo nzamba lobi na yo c'est vrai za na commentaire ya ndeko mususu ndeko wana ayoka bandeko mususu pe o babundaka bitumba o balukaka pe ko libérer kala mboko ezalaka Zaïre ayokaka ba instruction ba pesaka bandeko wana pe bandeko wana balongaka toujours en ligne nangina benga ndeko mususu apesa témoignage oye ko fortifier au peuple congolais oye ko pesa no makasi oye ko sala de sorte que tangu yoko yoka bandeko nde basalaki yo po comprendre oye bandeni ya kotambola ndeko nazo pambola nzambe pona yebe tangu yozo landa biso makambo yo ko sala ezali oyo bakoloba na yo vraiment nazana ndeko na ligne shalom shalom ndeko mama shalom shalom mama mama nazo benga yo po pesa témoignage poto uti ko yoka témoignage ya ndeko moko nzamba révélé pona libération ya peuple congolais yango wana nalingaki opesa témoignage par rapport ya oyo yoko ekozala mpona kosunga peuple congolais ntango akobima libanda instruction ya kotambola nango liboso na nzambe mama instruction eza boye nzambe azwa lokumu akumama po likambo ezotungisa biso entuka nazosenga na nzambe oyo amimonisaka parceke toprépare eloko oyo te toyebi yango te me message ezoyela biso na 2 heures du matin nzambe oyo atindi message oyo amimonisa puissamment ndenge amimonisaka na bana Israël nalingi naloba boye à l'époque ya Mobutu IDPS na Palu bazalaki kobundisa MPR alors na epoque wana bato ya Tshisekedi bazalaki kotinda IDPS bazalaki kokufa mingi me bato ya Palu bazalaki kokufa te alors nga nalandela bango bayebisanga boye bango soki makasi ezobeta na bleur ya Zinsong Kizenga alakisaka bango kaka kozwa mabele lokola tozowela mabele kozwa mabele kotombola likolo poussière wana ya mabele na biso bazotombola yango likolo yango nde ezali arme na bango mais Kizenga ayebisa bango boye avant bokende kobunda bitumba butu wana bokolekisa moto asangana na mwasi te mwasi asangana na mobali te bolingisanga koyiba te
kozala na eloko ya ebende na te même montre soki eza na ebende kolata te bijou kolata te eloko wana nde yango wana bango bazali kobundela yango arme me nzambe oyo tosambelaka aza malamu mama arevele nga lisusu ke na ntango ya kala ntango nzambe azolibere bana israele na egypte alobaka na bango bakota na ndako baboma pate baswa makila ya pate batia na baporte na bango ya ndako po ange destructeur ntango akoleka ezali na exode 12 ntango ange a partir de 21 ntango ange destructeur akoleka komona makila wana na baporte akodetruire bango te mais alobaki na moïse ainsiste ke motu te abima libanda après avoir kotia makila wana na baporte c'est vrai toza na ancien testament te toza na nouveau testament donc elingi koloba biloko oyo tozolobela biloko nzambe azolobela elingi koloba ke bato oyo bakomarche même le 19 wana na butu mokolo le 18 bakeba babima libanda te ya bonzambe ayibaka yiba te babunda te bazala na haine te bazala na colère te bazala kosangana basi te babima sans arme bakumisa kaka nzambe okoye koleka mokolo wana nzambe na biso akorépondre biso ndenge arépondaki baisrael. Amen. Maman nzamba pambola yo so to comprendre malamu peuple congolais tango yozo bima biso to pekisi marche ya le 19 te mais nzamba pesi instruction pour na marche ya le 19 tango yozo bima ko bima te po yo yiba déjà na butu ya le 18 nazo benga peuple congolais na sanctification. Peuple congolais nyonso butu ya le 18 potongo etana le 19 tozo benga peuple congolais na repentance. Peuple congolais nyonso asenga pardon pa ina nzambe. Nazo interpeller ba pasteur nyonso baza na Congo. Basali na nzambe nyonso, ba pasteur, ba prophète, ba archibishop, ba évangéliste, ba tout nyonso. Nazo senga libota ya Congo nyonso. Mutu nyonso na butu ya le 18 potongo etana le 19 peuple congolais toleka na repentance. Yo congolais oza na libanda ya mboka, oza na Europe, oza na Asie, oza na Amérique, partout oyo zwami tozoleka na repentance sincère liboso na nzambe kosenga bolimbisi pote Congo ezwa kokangwama koyebisa nzambe te nkolo to reconnaître mabe na biso basali na nzambe to reconnaître to tikaki nzambe to landaki mokili mosali na nzambe okoyi kozala dirigé par mokonzi ya mboka te nzoka nde mosali na nzambe nde aza na vision azoyoka nzambe azoyebisa mokonzi ya mboka tozotala na baepoka ba Samuel bazalaki koyoka nzambe baye kolobela basali bakonzi ya mboka toleka na repentance sincère tosenga mawa na nzambe likolo ya Congo tosenga makila na Yesu Masia e sanctifier Congo tangu tokosilisa nde tozwi mabele ya mboka na biso totomboli likolo totalisi nzambe ete nzambe yoka losambo tokosala epai na nzambe tata to reconnaître mabe na biso to reconnaître ke Congo ya abandonaki yo to reconnaître ke tokotisaki banzamba bétranger na Congo to reconnaître ke totikaki yo nzambe na bomoi to reconnaître ke yo muto pesa biso bozwi eza na se na mabele ya Congo kasi nzambe bozwi wana tosaleli yango na ndenge ya mabe yango nzambe toye liboso na yo limbisa peuple congolais tango zo senga libondelo ya kolimbisama bien aimé pasola motema na yo lela soko zalaka na problème na voisin kende ko senga voisin pardon soko zalaka na problème na ndeko benga ye luka kimia sima na ngonde tobeleli makila na Yesu esopana na mboka Congo. Bien aimé makila na Yesu ekosopana na mboka Congo na butu ya le 18 na tina tongweta na le 19 ekozala alliance oyo nzambe azosala na peuple congolais, alliance ya réconciliation oyo nzambe azosala na peuple congolais. Matthieu mokanda na nzambe na Matthieu 5 verset 33 tina 34 ezoyebisa biso ete tojiraka te liboso na nzambe osalaka ba déclaration ya lokuta te liboso na nzambe eza na bato basala déclaration
ya kosalela nzambe bajira liboso na nzambe te bazosalela nzambe lola témoin mabele témoin nzoka nde lelo bazotosa lisumu ngongo na nzambe te ndeko nzambe aza kointerpele yo mukanda na nzambe ezoba na biso na Matthieu 23 verset 22 ete totika kojire likolo ya nzambe lola ezali ya nzambe mabele ezali efandelu makolo ya nzambe mabele ya mboka Congo ezali efandelu ya makolo ya nzambe tosala très attention bien-aimé dans le Seigneur nzambe azoloba na biso na mukanda na Josué 9 à partir ya verset 1 na 16 batu bayaki epai na Josué koya koloba na Josué après avoir libota ya nzambe bimi na Égypte Bible ezoyebisa biso ke batu bayaki koyebisa Josué te bazali ya nzambe bazali besclave ya Josué nzoka batu wana bayaki po ete batia motambo na bana Israel tika na yebisa yo peuple congolais eza na bamboka oyo eza nzinga na mboka Congo bazali ya nzambe te batu wana baza binemi ya mboka Congo bazali binemi ya bakongolais bazobomba bakongolais bolimbisa nga nazwa na division te sona kokotanga kame bandeko na biso ba Rwandais sona kokotanga kame bandeko na biso ba Burundais nini balakisi biso bandeko wana basali soi-disant baye ko libérer peuple congolais nzoka nde baye na ndenge ya piège ndenge bayaki epai na Josué bien-aimé tanga na Bible mukanda na nzambe na Josué 9 verset 16 ezobisa so bayaki na lokuta koyebisa Josué te toza ba esclave na yo biso ba umbu na otoye totindami epai na nzambe po tozala na bino lisanga mais par révélation Josué comprenait que baza ya nzambe te yango wana bien-aimé tango ekoki peuple congolais ozwi révélation ya nzambe o comprendre que ton ennemi il n'est pas loin de toi. On veut détruire le peuple congolais. Mais Nzamba telemi, alobi ete likambo ya Congo eza ya ye. Bien-aimé dans le Seigneur, na mukanda na Zacharie 4:6, ezoyebisa biso ete Nzambe na biso aza Nzambe, aza éternel Dieu. Alléluia. Na kotanga mbangu mukanda na Zacharie 6. Alléluia. Zacharie 4:6. Nazotanga mbangu po esunga yo peuple congolais. Oyoka oyo nzamba lobi na biso. Alléluia peuple congolais nzamba pambole pa yo zwami. Nzamba pambole pa yo zwami. Zacharie 4:6. Alors il reprit et il me dit ceci, la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par moi, c'est par mon esprit, dit Éternel des armées. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Oyo peuple congolais ko kangwama. Peuple congolais ko kangwama kaka na puissance ya Nzambe. Yo ko kangwama kaka na nguya ya Nzambe. Zacharie zo benga biso lisuna mukanda na ye. Alléluia. Zacharie 4:6. Tanga yango peuple congolais ko kangwama te na puissance ya moto na mokili. Peuple congolais ko kangwama te na puissance ya minduki. Peuple congolais e ko kangwama na puissance na maloba na Nzambe. Lokola Nzamba tindi maloba na ye, maloba ne zo kangola. Alléluia. Place ozali ndeko nanga yoka maloba na Nzambe. Tosa yango libota oyo e ko kangwama te po yo bimi libanda na minduki na yo lingo boma bato. Bokonzi pe okozwango te po che minduki libanda. Bokonzi epesa makana Nzambe, bokonzi Nzambe mutapesaka yango. Soki tan ekoki, Nzamba lobi bokonzi esili. Peuple congolais telema, longtemps courbé. Debout congolais, debout congolais, debout congolais, longtemps courbé. Masolo oto le bezali masolo ya lola. Moi je pense que ndeko zolanda biso so comprendre que awa topekisi yo to sala marche. Mais topekisi yo sala pillage te. Topekisi yo finga te. Topekisi yo oyiba te. Mais tobengi yo okende na sanctification. Bible na biso sans la paix et la sanctification personne ne verra Dieu. Poto mona Nzambe na Congo
peuple congolais bongi na biso toleka na sanctification yango wana nazo bandela boye peuple congolais mokolo wana telema na butu ya le 18 potongo eta na le 19 le 18 na minuit peuple congolais ozo telema ozo luka elongi na nzambe obandi na repentance obandi na repentance kosenga pardon serviteur de Dieu politicien peuple congolais soldat policier musicien nazobeta sete na ba musicien chrétien ngana benga bino ba musicien na benga bino ba adorateur de l'Éternel mukolo wana mutu nyonso atelema asala liboso repentance kosenga pardon pa ya nzambe congolais se réconcilier na ndekone congolais kosenga pardon pa na nzambe kosenga makila na Yesu epeto la biso ba congolais epeto la mboka na biso elongola lisumu oyo ekotaki na Congo sima nango nde tokozwa mabele ya Congo toko présenter yango pa na nzambe même soki boko bima libanda pona kosala marche tambola na mabele ya Congo zana mabele ya Congo na maboko présenter yango pa na nzambe lo banzambe toyokaki message mabele oyo mtopesa biso nzambe kangola mabele oyo pesa biso peuple congolais yo katosa ila likambo yo oza na Europe ndenge moko congolais nyonso place ozwami butu ya le 18 biso nyonso na mabele koluka nzambe repentance peuple congolais nzamba azobenga biso na sanctification ezana makasi na biso te poto bunda ezana minduki na biso te poto longa ezana ba silogante ya banzembo ya kofinga mais à part la parole de l'Éternel par la puissance de Dieu des peuples congolais et kokangwama kolo apambola biso lokumu ezonge pa ina tata soko yoki message oyo yoki sa yango ndeko na yo benga bandeko balanda message oyo eza makambo eza très profond tango ekoki kabola message oyo na ba Facebook pesa batu bayoka yango tango ekoki moi je pense que to yoka ba message pour la libération à Congo mais message o nzamba pesi biso vraiment ezali clair nazo bandela ba verset biblique o tokotanga tant toza na kati ya koluka nzambe pour la libération à peuple à Congo tozo tanga na Matthieu 5 33 4 tozo tanga na Matthieu 23 à partir na verset 22 première partie yango wana Matthieu 5, 33, 34. Matthieu 23, na 22. Otangi Matthieu 23, obandika na 22 wana otangi. Deuxième point na biso. Tozo kene na Josué. Moïse nyakoko ya kokosa yo pa koswaza na yo lisanga. Mazana yo lisanga te keba peuple congolais. Parti ya liboso esapso ke to jiraka pamba te. Wana nde nzamba zo kebisa peuple congolais. Parti à mibale, nzamba zo kebisa ete kokota te en contact, en relation na moyeni po koya po bomayo. Ils veulent te détruire. Josué 9, 1 à 16. Mutakoya na maloba mabe ya ko flatter yo nzo kaza na posa bomayo. Parti à misato, toke na Zacharie 4, 6. Nzamba zo bezana makasi na biso te. Mezana makasi na ye moko nzambe nde akoki kokangola peuple congolais soki yo tosi ya nzambe ezakaka ke yesu akoya na makasi na ye po ya kokangola peuple congolais ya suka eza na Exode 12 verset 1 na 13 pendant que toza na prière ndeko ba verset yango wana tanga yango landa yango lelela nzambe Exode 12 verset 21 lisusu obakisi yango Exode 12 verset 21 obakisi yango pe kotanga nzamba kokangola Congo bien-aimé na pamboli nzambe na ibete message ozo kabola yango message o bandeko bazoyo kango okomitu no bime po ani mutazolo batomoni elongi na yete po nazana posa na sala publicité elongi na ngate po nazana posa na zwa lokumu teke na pesi message mengai nazali canal o nzamba utiliser ka po yoka message na bandeko ba intervenir tozana posa ya publication te meto ana posa message kota na ndako na yo oyoka maloba na nzambe alleluya
nzamba pambola yo ndeko nzamba pambola yo basali na nzambe na yebi ete boza basali na nzambe mais boyoka oyo nzamba lobi na bino nzamba za ko interpeller bino soki bomoni nzamba komi koloba boye publiquement ayebi tina soki peuple za na révélation te za peuple moko akokufa za peuple sans frein boko kokweya na libulu mais nzamba pesi peuple congolais révélation yango wana ndeko landa révélation nzamba apesi butu ya le 18 peuple congolais butu ya le 18 biso nyonso koluka nzambe butu ya le 18 nazobelela congolais so place ozwami congolais za na Europe congolais za na Amérique congolais za na Asie congolais za na Afrique partout dans le monde nazo interpeller bandeko na biso ba combattant bokota na révélation oyo totika kofinga nazo interpeller bandeko combattant place ozali siko tozo combattre na nzambe nzamba zo benga biso nyonso tu tolela nzambe nzamba moni be fort bosali bandeko na so ba combattant nzamba pambola bino nzamba moni be fort bosali siko nzamba tindi loba et accompagner ba combat o bozo sala pour peuple congolais et kangolama nzamba pambola bino nzamba pambola pa bozwami nazozonga susu na ndeko molingami abakiselo ko moko lisusu oyo koko sunga peuple congolais pa nyonso yo zwami tolandi intervention ya ndeko mama. On a intervention, maman, Nzambe Yazo Lukuno. Donc, on va dire que le peuple congolais a la conscience. Parce que dans le livre Esther, le livre de la Bible sont pas Mardoché a eu connu de sa Esther que dans le Bible ma juif. A eu dit que Esther que cette affaire te concerne. Et dans la bateau, la foutami déjà bambongo, baza corrompu. Baza corrompu, nzamba zomona. Mais ba yeba ke mbongo na bazo sur la corruption, eza mbongo moko eza suye. Tozo lobe la politique te awa, tozo lobande koyiba bayibi mboka. Mingi baza na poto baza discret. Mais ba yebi te ke na ba faire, ya ba passeport, ya ba visa. Et loko zo luka masiko ba paya o ba koti na mboka, il y aura un temps. On va kokanga bana ya poto bazana ba nationalité bakobana ko twa visa te ko bakene mboka e ba yeba ke mboka nyonso eta musamaka te sans nzambe nzambe ya mboka Kongo lo bakala président nyonso oya kotaka na Congo mais ezala kamato imangoli basali ya nzambe cette affaire vous concerne. Amen. Les musiciens chrétiens cette affaire vous concerne. Amen. Les musiciens profanes, cette affaire vous concerne. Amen. Les acteurs comédiens, cette affaire vous concerne. Amen. Il y aura un jour où la comédie, même les Congolais ne joueront plus la comédie au Congo. Ils ne chanteront plus au Congo. Ce seraient ces étrangers-là qui viendront ravager le Congo, qui vont prendre toutes ces places. Il est temps. Il est temps, na pamboli nzambe. Donc intervention ya maman surtout aza ko interpeller peuple congolais et la diaspora. Alors cette affaire vous concerne aussi. Place aux alliés, Telema, Lele Nzambe, Loba Nzambe li loba moko, Nzamba ko yoka yo. Soki oza na poto zo mela miliki, yeba ete na benyi, eza na bato bazo sopa makila na bango. Soki oza na poto, ozolia frite, yeba ete eza na kingasani, mwana moko banda tongo na amoni ndika kolia te. Bien aimé diaspora, bino bandeko bovanda na poto. Bozwa ngolu ya kokende poto, tozo interpeller pe bino. Likambo etali biso nyonso. Peuple congolais lele la Nzambe. Maman lobi likambo ya Esther. Esther ayokanaki ye na Mardoché. Esther ayokanaki ye na peuple. Alobaki tokota mabondeli. Oh na pamboli Nzambe. Peuple congolais Nzamba za ko interpeller yo. Oyebi ezalaki passe na temps ya Esther pour se présenter na cour royale soki babengi yo te. Mais ce jour-là, Esther abimaki na cour royale, elle a trouvé grâce. Peuple congolais, bima na cour royale en Zambie, oko trouvé grâce. Nzamba za ko interpeller yo, zwa mabele ya Congo.
Le 19 simba mabele ya Congo. Bana na biso e bashege. Nzamba za ko interpeller bino parmi bino. Na génération future tam so ministre baza kati na bino. Na génération future bana biso bashege tam so un président za kati na bino. Simba mabele tombola talisa nzambe souffrance na yo. Nzamba koyoka yo. Talisa nzambo zola la libanda pona pasi nzamba koyoka yo. Mabelo yoko tombola shege eza na diamant o bapesa na congolais. Mabelo yoko tombola shege eza na or oyo nzamba pesa na congolais tombola ngo likolo. Mabelo yoko tombola shege eza na pétrole. Mabelo yoko tombola shege eza na colbate. Mabelo yoko tombola shege eza na cuivre. Eza na nyoso tombola yango komisa yango penza ya yo yebisa nzambe te kangola Congo. Nzamba pambola biso lokumu kembo zonge pa ina tata na nyonso tuyebete liba na nzambe bimaka pamba te. Soki loba na nzambe bimi ekoki kozonge pa ina tata te soki ekokisami te. Tango ekoki loba na nzambe bimi ezokokisama maloba na nzambe ezali alleluya amen. Topamboli nzambe tozozela tokangana lisanga soki boza place mo bokoti ata na ndako moko ba voisin bo sangani pona prière wana soki église moko za na quartier na bino ke na église wana bo sangana pona tina likambo wana soki boza na nani na cour moko stade moko za pembeni na bino bo sangana bo kende bo zela te ba diriger bino moko bozo ba initiative bo tala o nini ekomi na ba kweba balabala bo sangana to simbi mabele biso ensemble to sa la repentance ensemble. Toki pete ko naza mutu alingomba bona mutu alingomba boete toza biso no so ba congolais totala mangomba te me totala nzambe oya sali mokili nzambe oya sali Congo nzamba za nekolo moko te nzamba za pona bato nyonso nzamba za pona mutu nyonso to telema congolais kola pambola biso lokumu kembo zonge pa ina tata nalingaki to bondela lisanga ete maloba oyo munyoso akoyoka ngo asimba mabe atosa nzambe. Éternel Dieu nzambo oyo tinda basakoli na epoke nyonso nzambo tindaki mosakoli pona kokangola libota na yo papa tango ekoki po yo kangola peuple congolais maloba oyo pesi pona la kokangola peuple congolais nzambo pesi yango epa elenge oyo poni nzambe na bikamwa opesi yango epa ngana moungula yo te mopesi yango pa elenge nazalaki convaincu koyoka deja oyo so lobaka la pona tina na kokamba ya Congo yango nzambe na tosi maloba na yo pe na pesi mbela na peuple congolais papa o biso to sali papa to sali siko molimo santo yo moko kota likambo lisusu sala oza sima maloba ba umbu no pona kokokisa nzambe kokisa likambo oyo nzambe kenda likambo kino na suka libote ya Congo ekangolama tomona oyo loba na biso tokomona tosimba oyo pesa biso tosepela na oyo pesa biso na kombo na oyo Yesu Masia nzambe na tiki mabele ya Congo na maboko na yo nzambe na tiki libote ya Congo na maboko na yo epai nyonso Kongo la zwami nzambe monisa loboko na yo nzambe yawe longola humiliation oyo elati Congolais mbula na mbula yawe longola malédiction oyo efanda na mboka Congo yawe longola soni oyo elata ba Congolais yawe longola pasi oyo elata Congo Yesu Masia papa tango ekoki Yesu telema tango ekoki Yesu telema kotali kambo yo sokoti nzambe soko bandi likambo kendanga nango kino na suka yango nzambe victoire na maboko na yo victoire na maboko na yo victoire na maboko na yo kumba maboko nsa bikamwa epai nyonso ndeko akoyoka maloba oyo nzambe simba mitema Saint-Esprit conduire biso banda mokolo na lelo kino nzambe olibere mboka oyo nzambe na bikamwa par la foi Saint-Esprit nazwi mabele ya Congo na tombolelo yango nzambe nazo déclarer justice Yesu nazo déclarer justice Yesu Yahweh makila etangi obe makila on etangi eza injuste liboso na yo nzambe lokolo moni yango ezali injuste nzambe na bikamwa nkolo kota likambo osala justice nzambe ya justice telema nzambe apesa biso mabele Congo telema nzambe merci oza nzambe na pamboli yo na kumisi yo na kombo na Yesu na ibete homme fort ya Congo ayoki soni
nayebi ete homme fort ya Congo ayoki soni libondeli na ngai na espace ba principauté bazoyoka yango mpe bayoki soni Congo eza libéré na tombole kulusu na Yesu na mboka Congo na tombole kulusu na Yesu na mboka Congo merci pour tous